Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Ba comprendre que étoile Oyo et ça lokola bétoile nyon so tout. Très bien. Mon condiment rabotami quelque part. L'état à comprendre yango, babandi kolande si que étoile les autres mbola. Parce que étoile est tambolaka. Très bien. Pourquoi tozo bétoile est tambola? Étoile est kolongola yo bradi awa na Congo, étoile est mimio na Zambie. Amen. Étoile est kolongolo awa et bandi komema yo sika destination la bénédiction na yo zali. Amen. Mais yoka, l'état bamoni étoile, babandi ko déplacer ko la étoile. Bible zobate étoile et bandi ko se déplacer et le moins na Bethléem. Étoile keli ti esika roi. Ba sage ba ke ti esika Hérode ezalaki. Babandi ko yebisa Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Quand tu biso to moni étoile naïe. Et nous sommes venus pour vous. C'est que là qu'on a qu'on comprend les années. Étoile ya mutu ezalaka depuis na kati ya libuma. Mais tout l'état comme il n'est pas sur Moussala, l'état sortia ma colonne na compagnie wana. Ezana bateau yo bamoni. Babité étoile auto tika ngote brûlé. Il faut te tout fango. Ni pega na Moussala. Ezana mutu musulu ko l'étoile. Na famille na bango ba éliminer les comme mariage. Mais le col ya étoile. L'état zobota ma banda botami na kata famille na bandi ko senti bitumba. Mais loko na simba ke étoile et mon na kana butu. Amen. Soko bimi na boy. Et mon anate. Autant ma pato mon étoile. Mais loko na simba ke étoile et mon na kana butu. Amen. Soko bimi na boy. Et mon anate. Autant ma pato mon étoile. Parce que les prophètes ne mutaso ka les songes. Mais les prophètes ne monaka les étoiles. Très bien. Aucun comprend na bétoalité sur vos prophétités. Mais nous parlé mon prophète. Lokola muto abimi. Lokola muto ya zali konzi na kata famille. Amen. Yende azana mission yongo na bétoile. On remarque premier songe, Jacob le père, comme le véritable prophète, a expliqué en côté. Mais on remarque deuxième songe, le coup de la grâce, Jacob a dit ce qu'on expliqué. A demandé l'étoile et Zalakane Batou. C'est que l'étoile et Zakane Moutou. Hérode a compris que l'étoile a besoin de Kolobela et Zane Moutou. Botami. Tikane étouffé. Le problème est allé, si on parle étoile, Zamba bandi koye bisabi soboy. Naina bisa tout le monde dit cité Bethel. Abonne la bonne église là-bas. C'était Bethel et Papa Moïse. Papa Moïse. Si y a makile se manifester l'école. Zamba bandi koye bisanga chambela pour na mboka na yo. Parce que ça a un mouvement moko ya mabeli ngesanima. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka. Na badi comment na tremblement na kati église ya cité Bethel. Batu ba obima ba okima ba olela. Église o na ye na Bethel deux fois ba ko tsanga na biko pasteur Moïse. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La bonne bien.
soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopasi intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Chebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini na nga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na nga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote, bala nyonso ya Chebiso Télévision. Bienvenue dans votre émission réponse à nos questions. Il y a Ndeko Nabino, Brad Bumba, Bomesana Kobenga Mingi. Le mathématique de la presse, un réel plaisir de savoir. Vous êtes alors tellement nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Chypre, vous êtes partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité. Alors vous ne cessez jamais de nous donner sur notre chaîne, votre chaîne chez Biso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Ekokan Labino. Voilà, merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. Merci à Jonathan Moukadi derrière la caméra. Merci à Dinish Monsolo à la réalisation. Merci beaucoup à Papa Chik Moukadi. Voilà, c'est ce qui fait la force de Chebiso Télévision. Déjà plus de 121 000 abonnés. On vous demande alors de vous abonner très massivement sur votre chaîne. Vous ne serez jamais déçus. Voilà, aujourd'hui je suis avec qui? Je suis avec l'un des prophètes de Dieu. Comme je dis toujours, la puissance dans le silence. Le prophète Pachi Bomolo, à qui on a eu à parler, Bobengaki, voilà, na Opetozo Sala, Koluka, le Boko Nanzambe, Pona Mboka Nabiso, République démocratique du Congo, surtout dans la province Nabiso, il y a Goma, il y a Équateur, il y a Ngwana Toba qui était Bosenga Nayo, Eza, oh, ils ont bien escroquerie, il y a un salaire qui est à 15 minutes, vous allez suivre ça aussi. Escroquerie, il y a un homme de Dieu Bakibo, les caparanga, mon numéro est affiché. Nous tenions à contribuer dans ma Bible. Il y a un autocotis qui est la bande qu'on a biso, na Est, na Équateur, partout. Nous avons tambola, na Mossa Nanzambe, pour na été. Tant que ma coquille européenne, ça boye kozalate. Tu as vu que moi, lipe comme la mer. Oza motuya, lipe ya solo, lipe ya bomboy, eza collé sur ma sia. Alors, grâce à la Bible, ba carton la Bible, tu ressemba, tu relukato, ça la mélange lingala. Il y a Kiswahili, il y a Kikongo, né français, bateau bayo carapé français pour na base lobiko ya solo balia lipa ya solo lipa ya bomoy. Voilà, je suis avec les prophètes de Dieu, la puissance dans le silence, les prophètes Pachi Bomolo. Aujourd'hui, on va parler na Okolo apesi Yesu kaye c'est un message Okolo apesa rakati na ye. On va parler sur les étoiles et puis Covid-19 hein. Covid-19, troisième vague, qu'est-ce qui se passe? On voit des morts à perpétuité, des morts, hein, des morts Landana. On ne sait pas, Ninyo, Ezo, Koluka, Ekoma, Namoke, Nabiso. Alors, l'homme de Dieu va nous éclaircir et puis il va nous édifier dans le message Kolo Apesi Katinaï. Je suis avec l'homme de Dieu,
le prophète Pachi Bomolo, à qui je dis bonjour, papa. Oh, bonjour, Brad. Bonne santé. Non, hier soir, on a bon moi, il Amen, amen. Voilà. Aujourd'hui, tu es plus qu'on recadrer sous Batouté, hein, mais tu es qu'on peut un message, qu'on édifie des bateaux. Oui, non, le problème est allé, tu as à Saint-Malam. Amen. Non, Saint-Malam, dans Zambie, c'est très important pour la bichot. Les distractions, ils ont l'importance pour côté. Le problème est allé, côté à Zambie, Saint-Malam. Puis, il y a merci na bango. On vous aime tant chez Miss Télévision, partout. Oui. On a eu à avoir des appels. Oui, non, papa. On a eu des appels, même na Namibie, même na Zambie, même en Europe, Asie, partout. Là, je m'appelle que papa, toujours mon ayote. Juste c'est quoi? Na niaki mingi ko fana na sema ko na Nzambe, pe ko luka mingi ko yeba. Ni Nzamba lingaloba. Parce que le temps, tous en anglais, il y a temps, il y a distraction, il y a temps, il y a que l'on a un Zambé. Brad, il y a tout le monde dans Zambé, que Zamba peut s'habituer. Amen. Mon centre en Israël, Zambé, ou à Tambola na papa na ngaïdi na bala, Zambé ou à Tambola na bolo kotangwasa, Zambé ou à Tambola na Viko, Zambo azana Ezekiel ici na Mokalikali, Zambo azana papa na Jefté, Zambo azali na évêque Bilika Kessa, Zambo azana papa na biso. Tikete moment où ezala moment na yo, gloire na yo ezali ko na biso na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Là, je dis à ma maman Aminata Nonga la Bile, je te salue. Et puis à papa Freddy Bile, le King. Hein. Salut à toi, Gervais Bile, Vernon Bile et puis Joseph Bile, la grande famille Bile. Donc je vous aime tant. Je vous aime tellement beaucoup. Et puis Henri Nonga la Yanzambe. Alors, l'homme de Dieu. Oui. Oui, le problème est d'aller toujours parler sur les étoiles. Très bien. Les étoiles. Parce que, et belé, bazalelo, bazo comprendre voie étoile naïde. Brad, ce qui ozo yeba, oyozate, oko salama kamboyo, eza ya malamte. Très bien. Eza na langage moko, balobaka na biso ete, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Très bien. Dans le mouvement, tous en sikoyo. Et ça mouvement, il y a tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Très bien. Et ça n'a pas langage mi balé. Où est-ce allé? Vous remarquez dans la vie, tous en a bilo comme mi balé. Tous en a faux, puis tous en a vrai. Tous en a moto, tous en a tout ça, oui. L'icolo pénancé. Mais il faut comprendre le langage prophétique pour comprendre que où est le vrai ou le faux. Vous remarquez, toujours parler sur les étoiles, et ça n'a pas fausses étoiles. Mais toi, il y a ma bébé zali. Et ça n'a pas étoile, il y a ma lamoisa. Et ça n'a pas oh babé dissipé d'étoiles na bango. Il y a un poto simba yango. Tous en on a Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, verset 1er. Très bien. Totangi. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Vous remarquez quoi? Bible awa. Dans Matthieu chapitre 2. Bible bete basage bamoni étoile. Ba comprendre que étoile oyo eza lokola étoile nyonso tuté. Très bien. Mon condiment rabotami quelque part. L'état à comprendre yango babandi kolande sike étoile les otambola parce que étoile est tambolaga. Pourquoi tous les étoiles sont là? Étoile est Colongola, yo brad awa na Congo, étoile est mimio na Zambie. Amen. Étoile est Colongola awa, et bandi commémorer sika destination la bénédiction na yozali. Amen. Mais yoka, l'état bamoni étoile, babandi ko déplacer ko la étoile. Bible zobate étoile et bandi ko se déplacer. Et l'on a Bethléem. Étoile est keli ti et sika oua.
sage ba ke ti esika Hérode ezalaki. Babadi koyebisa Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Et nous sommes venus pour vous. C'est que là qu'on a comprendre les années. Étoile Yamutu les alaka depuis na kati liboma mama na. Amen. Yango remarqué que ça zo bisa abete na yeba yo depuis na kati liboma na yo. Amen. C'est que tango zobota mabeba zo lela inge na maboko ya ba docteur pour comme na maboko mama étoile déjà bando tambola. Bato bazana miss massage parce que tozana deux sortes de massage. Tozana massage ya butu, tozana na massage ya moi. Étoile et mon anaka na butu, brad. Étoile et mon anaka na butu. Massage ma monaki étoile na butu. Babandi kolana yango type Hérode. Le temps que Hérode a compris qu'il y a quelque chose, les rois. Parce que Moutos a cadné toi, la a cadné roi. Amen. Hérode a dit qu'on tremblait. Hérode ici, comme a dit qu'on tremblait, a tremblé de mon côté. C'est que a tremblé dans Batuna Yonso. Baye ko comprendre que to komi siko na bitumba na mutu moko to trele ko monate. Amen. Ya wana ebisaka mutu nyonso tout. Surtout bandi ko combat de ka bitumbe bandi ko manifester la vie na yo. Mutu moko bondima ita ko bundisa yo. Comprendre que étoile na yo est comme troublé. Très bien. Étoile na yo comme troublé parce que ezana alliance moko te sangisi Hérode na Christ. Mais Hérode abangaki nini? Hérode abangaki kombo kaka ya roi. C'est comme maintenant na komo zo anniversaire. Il faut étouffer pour te ngana zala. Abi maintenant si qu'on a commencé anniversaire. Il faut étouffer pour te ngana zala. Mais Christ tout le temps d'azaki bébé atikala ki kokopa de te na ndoto bomoto. Mais na bonzambe na ye ayeba ki ete tout le temps nazo bota meza le roi du moko abundisanga. Et ça na bato mususu brat. Et toi les déplacés bango Congo à comme une Europe. Amen. Mais tout le temps comme une Europe à Zumusala, l'État sorti ma colonne na compagnie wana. Et ça na bateau le bamoni. Babité et toi l'autre tika ngote brûlé. Il faut te étouffer. Amen. Abani mango kobundisama. Une fois arrivé quand on musala. Tout le temps arrivé quand on musala. Et ça na mutu musu loko l'étoile. Na famille na bango ba éliminer les comme mariage. Mais le col ya étoile. L'état zobota ma banda botami na kata famille na bandi ko senti bitumba. Hérode ya famille a telemi. Abandi ko luka a étouffé. Peut-être bimate. Hérode atika la kolinga mutu peme na Hérode alinga yenda régner. C'est ça. Yenda 6 mon kilo nyonso atika la ye. Bakumisa ki babetela ki maboko Hérode le roi. Mais tout le temps Hérode a son étoile. Hérode a olenga. A tremblé. Bible le mboka mobimba. Avec lui baromo olenga. Bakomi kolenga. Ba sentir na union surtout. Ba badi kolenga, badi ko comprendre maintenant que ezana roi moko. Abotami. Tika to banda siko ko boma. Poto étouffé wana botamate. Et ça ne bella boté na famille. Le col ya étoile. Abadi ko remarquer que depuis boté na kata fana bitume comme ya, o remarquer batu bandi okufa na famille. Batu ba okufa pa baté ba okufa parce que ezan étoile ezaye. Nda boté na famille bandi ko tout fait que mutu nyonso papa maman de bandi ko ne ba kufa. Pour que yeto étouffé pas régner. Amen. Mais loko na simba que étoile et mon anaka na butu. Amen. Soko bimi na boy. Et mon anaka. Autant ma pato mon étoile. Étoile les akana c'était. Étoile les akali kolo. C'est que tous les temps yo zobuni cette étoile. Obuni salola. Amen. Oti ozobuni salola.
Ato beti ma pekodi kete. Tika ba tuba mona ngane na osala bongo obundi salola. Ba simba ke toalité. Ba kana pe toalité. Tango zo kange koto azo bimu azo bota makona. Très bien. Ya ona zo bisa mutuma ola ngai. Ata ole kana bitumba na musala. Ata ole kana bitumba na libala. Ata ole kana bitumba sika zali. Banda bala obota te. Na ene bisaye az étoile. Partout zo la ngai. Ata bazo étouffé na musala. Ata bazo étouffé na libala. Ata famille zo étouffé yo. Ata ba camarade bazo bundisa yo. Na ene biso ke babundisaka étoile. Étoile bimaka na likolo. Étoile ezaka na sete. Étoile ezaka na likolo. Tous les deux ont simba étoile au simbande lola. Gloire à Dieu. Nana biso, comment comprendre que étoile bimaka na likolo? C'est ça. Merci, ok. Genèse 15. Merci. Genèse chapitre 15. Merci. Genèse chapitre 15. Nabana bien premier. Non. Genèse chapitre 15. Verset 5. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux le compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Narcisse. Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Merci. 15-5. Après l'avoir conduit dehors. Voilà. Abraham Abimi Libanda, il dit, regardez vers le ciel et comptez les étoiles si tu peux les compter. Et lui dit, telle sera ta bénédiction. Pendant la nuit, l'Éternel a béni si bien aimé Abraham le temps qu'il est prophète. Parce que Moutomon n'a qu'à étoile la bouteuse à la les prophètes. Amen. J'ai compris que Bassa Joana, Bazaki n'est pas prophète. O Bazoa Koya ko annoncé. Kobota ma Christ. Amen. O Bazoa Koya bise Rodeke. Au mon étoilité. Roi Morabotem. Parce que Kobota Maya vrai serviteur. Il faut appel Moko Ezala. Très bien. Kobota Maya Mwana Nzambe Nyonso. Il faut les signes. Et ça, dans la famille. Et ça, tout le monde soit bota dans la famille. On remarque que tu témoigné par la biso que ngana botama papa na ngana maman na no botate. Papa luki ngana ba prière. Professeur qui dit que o botama na mobile. Muso bo biso que ah ngata na botama avant ngana botama izana bato bakufa. Maman na zuise mbase me ebima. Mais koyanga na zo botama. C'est que tout le temps Abraham azo bima libanda, bazo la gisende likolo. Abi, obonini, abi na moni mapata. Eza na ba étoile abi. Ozo mona bétoile wana. Eza nomba bétoile, eza nomba bénédiction. C'est que étoile eza la kana likolo. Tout le temps Abraham ba ko mona likolo lokola bétoile. Total yango. Genèse chapitre 37. Tu dis dans Genèse chapitre 37. Abraham amona banane. Genèse chapitre 37. Merci. 37 à combien? 37 à 5. Genèse chapitre 37 à 5. Joseph a eu un songe. Il racontera à ses frères qui aiment encore davantage. Il dit, écoutez donc ce songe que j'ai. Nous étions au milieu des gerbes. Au milieu des gerbes. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Voici ma gerbe s'élevant et se tient debout. Et vos gerbes l'entoureraient et se prosternaient devant elle. Et ses frères lui disent, et c'est que tu régnerais sur nous. Et c'est que nous gouvernons. Et si la haine encore davantage à cause de ces songes, à cause de ces paroles. 9e. Il y a encore un autre songe. Il racontera à ses frères, il dit, j'ai encore un songe, voici le soleil, la lune et les étoiles. C'est prosterné devant moi. Donc la lune, les 11 étoiles,
se prosterner devant lui. Devant lui. Pendant la nuit. Parce que tout le temps, Joseph a son bêta. Bandoto Zalakande, ba oyo yazu na butu. Parce que les prophètes ne mutaswa ka les songes. Mais les prophètes ne mona ka les étoiles. Très bien. Aucun copon na bétoalité, sont aux prophètes. Amen. Et ça ne belé, bah ça va prophète à famille. Dans la zone bella, mon prophète, dans la zone mon prophète, le prophète pas chité. Le grand prophète il a dit sauter. Mais dans la zone parler mon prophète. Le col à mouton abimi. Le col à mouton ya zali continue dans ta famille. Amen. Yende azana mission yongo na bétoile. Au moment où mouton mon na bétoile, nde babundi sarai. Très bien. Wow. Tout le temps, Abraham a moni l'étoile. Na bani na Matthieu. Tout le temps, basage ma moni étoile. Ba ke koyebi se Hérode. Bati kala ki koyebi se Hérode te ke mutu abotami. Ou be to moni mutu. Babi to moni l'étoile. Mais les rois wana abotami. Nde Hérode abandi ko trembler. Abraham pendant la nuit abimi libanda. Yawona ebisaka chrétien surtout. Lokola mwana nzambe. Lokola chrétien. Lokola mutu ndibila Yesu lokola kolepe mobikisa. Jamais bitume ko telemela ye pendant la nuit. Mwana nzambe a telema sambela te. Amen. Butu nyonso to so ponge katale fo la muka. Parce que mouvement ya ta ya via mutu. Po ba bundiso ba no bundiso no na butu. So balonyo na butu te, omone ona moyi. Très bien. Brad, so moni mutu bundiso na moyi, c'est ka bandai na butu ko kiote. Ya moyi na moyi. Ayinio. O santi pena so tali mutu bundiso na simi mbeli po boma yo. Lokola kaena ben. Na mutema. A resité. Il faut to bomaye. Et simate. Il faut tout casser mon tout. Il faut tout éliminer. Ce que bandi ko remarqué babiloko wana, bitumbe bandi koya na libala, bitumbe bandi koya na musala, bitumbe bandi koya na famille batuando budiso po yo bimisi mutu. Zongana. C'est que il y avait quelque chose. Na ba kezana deux sages. Ba sage ya Nzambe na ba sage ya Satana. Hérode azaki sage ya Satana. À comprendre qu'il y a quelque chose qui est annoncé. En réalité des choses, Bandeko ya Joseph ou pas dans la Hérode. Wow. On a il n'a pas de explication à Ndoto. Wow. Parce que premier Ndoto il y a Joseph et la loi. Très bien. Deuxième songe il y a Joseph et la grâce. Parce que chiffre de la grâce. On remarque premier songe, Jacob le père, comme les véritables prophètes, a toujours expliqué en côté. Mais on remarque deuxième songe, le coup de la grâce, Jacob a dit ce qu'on expliqué. A demandé de toi de mon avis, et Zalakande Batu. C'est que l'étoile, et Zalakande Moutou, Hérode a compris que l'étoile, Bazoua Kolobela, et Zalakande Moutou, Abotami. Tikana étouffé. Gloire à Dieu. Il y a un remarqué ma décoration. Je vous comprendre que papa expliquait le songe. Que nous avons Sanza, moi et papa et maman. C'est que biso étoile on est regardé étouffé. C'est que ça n'a pas étoile. On est lingi méthode misusu et bimaté. Même dans la famille. Ben toi la mabé. Ba étoile ya mabé. Même dans la famille. On remarque arrivé même dans le quartier. Moi na moi so tambola. Mais ça na bateau ba ça na étoile ya mabé ba dit ko bébé sa réputation fi wana. Azanduma mo bala bala été. Et belé ba bika ya moi na ba famille. Ndeko na ya bomeli libala ya mobali wa nya ko bala ye. A bébé sa réputation de connaître mususu. La haine. Très bien. On remarque mutu musuna musala camarade na ya telier poison.
Parce que la haine, eza likolo na ye. Haine ekoti na mutu. Haine ekoti. Pour mon haine kata mutu. Alonga buniso na butu. Akomo buniso na moyi. Gloire à Dieu. Comment vaincre tous ces bâtards? Comment vaincre Babitumba ozo bundisa biso ba étoile na bato ba na biso? Téléma na butu. Gardez silence. Qu'on répondre mutu au bundiso te. Mais téléma répondre na prière. Amen. Yebisa mutu achaki o grâce wana ke ezana bato mo ba telemi. Hérode a telemi. Alinga etufenga. Gloire à Dieu. Hérode a telemi. Congo peut ozaka na Hérode. Rwanda. Azaka pe Hérode. Oya telemi po etufe bola mo Congo. Yo poza na Hérode. Oya telemi etufe. Ndenge yo poza na Hérode non. Bazali. O batemi po etufe. Hérode atalaka na musika. Abundiso na butu. Soko moni mutu nyo soto zo bundiso na butu akoki yo te. Aoya na moi. Ezana ba mariage ebele. Ba Hérode ba kota ba boma yango. Ezana ba vie ba ndeko ebele. Ba Hérode ba kota ba boma yango. La haine et même ba ndeko ya Joseph ba timola libulu ba dindisa Joseph na kati. Tout le monde na quel lisusu te. Mais le col étoile, bakanga angote. Mais il y a une étoile se déplace à ka. Si quand Nzamba déplacé, toile ya muto ba bondisa. Alongola ye na Kana. Il y a une bakango ete Kana ezalaka bénédiction pour Joseph te. Ce qui au comprendre toile même en Égypte tu vas bénéficier Kana et Kauka. Amen. Wow. Il y a un remarqué, nous sommes bénédiction à Kana. Nous sommes comprendre que Kana peut Kaukaka. Au remarqué, le col à Joseph faisait que étoile est déplacée qui est en Égypte. Babundi si yango a mais ça pas comme c'est un mutu ba étoile bakangela ke portité. Amen. A bimaka quelque part. Amen. Étoile aza lokola nyama oyo babenga ni muchopi. Ato zuzelo zipi muchopo tobola kanzela oleka. Gloire à Dieu. Brad, eza mutu musuba bombele libala amaki obala quelque part. Eza mutu musuba longolie musala mato sala quelque part. Eza mutu musuba bomi tata na mama na ye, mais nzamba to tongole même en Égypte. Kaneka wuki bango tout lokola ba Hérode. Baki ozo biloko na Kana na Égypte. Eza ne belé ba yo luka yo. Même azo bondi solelo. Gardez toujours silence. Amen. Correspondez à bango Dieu. Très bien. Merci beaucoup l'homme. Que Dieu te bénisse. Je suis béni pour ça. Voilà, tout comme de rejeter, on est arrivé à la fin, mais juste un petit mot. Le problème est allé, si on parle étoile, Zamba bandi koye bisa bisoboy. Naina bisa tout le monde dit la cité Bethel. Abonne la bonne église là-bas. Cité Bethel, il y a Papa Moïse. Papa Moïse. Assemble la bonne église là-bas. Le temps tu vas dire qu'on semble là. Parce que tout le monde a qui d'abord étoile. Et ben dit qu'on s'est déplacé, tout le monde dit kake beti. Mouvement ya kake na mboka na biso. Étoile leki likolo kake beti, tout le monde étoile wana dessiné drapeau ya mboka na biso. Na moni bato ba lela, na moni ba cercueil ebelé. Ba cercueil na telemi mboka mobimbe comme le rôle ba cercueil. Signe ya makile se manifester likolo. Zamba bandi ko bisanga sambela pona mboka na yo parce que ça na mouvement moko ya mabeli ngesalema. Na sima mouvement wana ya message wana ya mboka na bandi komona tremblement na kati église ya cité Bethel. Bato ba obima ba okima ba olela. Zamba ebisinga lobi yebisa bato ya église o na ye na Bethel deux fois baba okotsanga na biro pasteur Moïse.
C'est pas pour la première fois, moi, comme elle. Oui. Et on a ça bande comme sous pourquoi aucun lukaye mon côté oleki na média parce que toyaka tantôt et ça na babiso bamisus avant na lekana lo ba message ya moto na lukata ya lukaye. OK, il y a deux fois baboyi. Deux fois baboyi. Alors fani na kiti libanda na sombi secret na bandi libanda na telemi timo ya kokina koti na mutu kona nazo. Ba koti singa deux fois. Il y a un zamba et singabi kende loba message na moni tremblement na cité Bethel message musu sozali zamba pekisi biso avec tout le monde azo vaccin parce que ezana venait à vaccin ya mabese côté et bomba bato il y a une image si on peut suivre cet élément en extrait. Merci beaucoup. Il y a l'honorable Francis Kalombo. Merci beaucoup. Que je salue aussi, on est comme ça Jean-Pierre Bolakissa. Oui. À Tika Ibiso, vous allez voir Francis Kalombo Tem Yanzoloba, corps il y a Jean-Pierre Bolakissa et Spémen Naye. Oui. Et ça un vaccin moko ya mabe jusqu'à rapport aux vaccins 2 jours après le jour on a vu le binama kofi. Vaccin wana et boma. Na kata vaccin wana et ça na semence ya mabe. Ils ont il faut que banango parce que ils ont éliminer batebele il faut que ba ils ont le konzamba besebiso on toujours tout ça na sena mabondeli pour nako koyoka le sous nzamba ko yebisa biso. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu nous bénisse. Voilà les images sont là. On a vu que Bozo là déjà quand on parle comme ça. Vous allez Boyoka Yemoko, honorable Francis Kalombo, quand il parle de ça, ça fait mal. C'est ça. Ça fait mal. Vraiment. Est-ce que la troisième vague on est au non, et ça un mouvement monsieur Koselema. Les mêmes vagues, na lobango na ba chaîne monsieur. Lobango que tous on a des vaccins. Les diables Zolinga a changé. Quelqu'un na bango zali biso bati de la biso même na ba mission monsieur Landi. Na pesa ba si ba message wana ya vaccin ya mabe yango siko to komona na pesa yango nzamba la gisa biso yango yesu lokola za nzambe avant makama mabe sa masata masala nzambe déjà mona ka yango ya ya ka osutuka pour lukalo na mabe pona biso c'est ça to lobaka yango déjà eza ba semence moko soki to bondeli nzambe te eza na ba âge mususu vous allez éliminer azana na ba projet ne me balongoli. Il y a depuis l'âge de 40 ans, il y a 60 ans. Mais il y a 42 ans à venir. Si. Même il y a 55 ans. Si. C'est ça. Et ça, il faut que banango, bananzambe belende bazoye bangote. Mais ça, c'est prise. Et ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Merci à toute l'équipe de Chebiso Télévision. On est arrivé à la fin. Merci. Alors, on en est où parce que j'ai reçu trois appels. Il y a ma maman, qui va contacter Nanane Nayaki. Non. Le problème est mais c'est vrai que Bazo peut sa carton tes bénéfices. Non, les hommes embêtés. Le problème est que vraiment na mbangu ya okende. Et ça na oyo bazana pour ça soutenir mission. Il faut que soutenir ça la autre ça. Les amis mission maboum na bisoté, les amis mission pour ça la pour nzam. Très bien. Mission yako. On a peur que va traiter biso sous escroc pour communiquer bongo. C'est ça que Dieu vous bénisse. Il y a des distractions, tout est à sa malam. Amen. Dans Zambé, dans le langage mon qu'on a bébé qui va le bélo ma biba couteau dans côté. Très bien. Tout est à sa malam, tout contre la distraction, tout zo luka vraiment koyeba mingi na makambo ya ba Bible wana, tout ça vraiment na posa nango. Ya on a ba kete so mutaza na posa prière avec un prophète passion. Mais so na posa soutenir ba Bible ba benga yo. Ba benga yo pour na va ya voyage wana. Tout ça vraiment, si tu vas c'est ça, si 10 cartons, tu auras 2 cartons. C'est ça. Surtout voyager pourquoi? Tout ça, on peut tout ça va carton. Ça la maman la mission moko a tindaki mbongo na depuis longtemps pas grande sœur na ye. A sombi ba Bible, ba Bible wana a zui a pessimenti le nom maman wana yo pesa bisote. Bolimi support le bien on a média parce que tout le monde appelle à maman te. Fallait ya aya article sur ba Bible tout ça vraiment la poste on toye ba nombre. C'est ça, j'avais dit aussi que si tu as besoin de prière benga prophète Pachi, si on a pas soutenir prophète Pachi benga mais si on a pas soutenir ba Bible kende et pas ya Brad aza awa benga ye carton moko sombo yoka prix nango pa na ye si on a pas ça ya ba Bible 10 20 yoka pas Brad si on a pas ça mais si il y a besoin de soutenir prophète Pachi
benga prophète Pachis, tu as besoin de prière. Benga tozawana pour na bino numéro nanga pour la prière. Les alliés plus 243 89 227 44 47 plus 243 89 227 44 47. Zamba pambola ba mama tout balinga prophète Pachis. Nazui bapel. Nayebi. Nazui bapel. Zamba pambola bino. Bolimbi sina mutunyo surtout prophète Pachis betie libaku. Le temps que ba na Nzambe Zamba lola alimbi sabiso. Kobeta libaku te zana batu musu papa to zana posa na yonano. Nzambe na bino. Nzambe atamba na papa na ngai dina bala. Apambola bino. Zamba pambola biso. Voilà, mon numéro aussi est là, est affiché. Il y a prophète, c'est vrai qu'il est affiché. Comme j'avais dit, on a besoin de 10 cartons. Mais si on arrive à atteindre plus de 10 cartons, ce sera toujours bénéfique pour nous. Pourquoi? Parce que il faut qu'on voyage. On a besoin, et on expliquait à maman ou babenga ngai, tant sous oublié. Contactez, le numéro c'est plus 243 81 0029 564. Plus 243 81 0029 564. Voilà, contactez-moi. Moi, na opé sakaka retour et pas homme de Dieu. Toi bandeni ntoza ko koba na ba pratique na biso ya ba Bible pour na ko aider ko liesa ko ya molimo ne ba lo atelier na molimo na bandeko bazana ba pasi na ba mboka na biso. On va dire ko tonga biloko to ebele mais la Bible est très importante. Donc on a un problème na buto fond la Bible atang. Amen. C'est ça. Merci beaucoup l'homme de Dieu de répondre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse encore. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur votre chaîne chez Bisso Télévision. Au revoir. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela Maman, bonne santé. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Kombo na ngai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopasi intense, sinusite, awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le Biko na bino et Sengo na biso.